Oh, Tokanissa. Nos frères et sœurs, papas et mamans qui sont partis. Les artistes et comédiens Batika Bisso. Oh, bien aimés, ce sont-là. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi? Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre des hommes. Alléluia. Tokanissa Baptiste Bakeni. Gloire. Jésus-Christ. Binomokolo yibi le 17 décembre. Le 17 décembre, biso nyonso na bana na biso nyonso borfele, biso nyonso tokozala wana pona matine oyo toza kosala pona kodia na bana nyonso oyo ya barofele oyo ba ndeko na biso nyonso ba comédie ba kufa batika. Biso nyonso tokozala wana. Mwa ziye muke tokozala na yango tokomela. Mwa eloko ya muke ya kodia tokozala na yango wana biso nyonso tokodia. Yango wana toza koloba na baninga na biso nyonso tukuta na wana. Pona Bible balubi nini? Ludia na orphelin. Nous soutenir ba orphelin. Yango wana de kanisi oyo JP Masamba oyo ya Fondation Tokanissa auti kozwa pona ba comédie nyonso. Oyo bana na bango nyonso batikala ba comédie ba kufa oyo ya mibadi ya basi bana na bango tukudia le 17 décembre 2020 biso nyonso. Yango wana na dingi na tuna sikoyo. Ningi tuzali boyi ba comédie mususu ba voyager ba comédie mususu bazala kisasa. Izali examen d'état te. Na dingi na banda kusala liste na banda kubienga moko moko. Groupe Salongo. Mama Bumengo. Yokuna na Belgique. Musali na Nzambe, Mama Bumengo. Mama Bonheur, ulubi nini? Mande kombote na bino na ye lelo vraiment pour na kotalisa bino likambo moko ya mutuya. E nakanisi boyebi yango bien ke ba acteur, ba actrice ebele bakufa. Ba orphelin, ba veuve bazali wana batikala. Biso pe tozana bo moito tikala. Ba fanatique pe bazali. Mais ezalaka na biso pasi koyoka kaka basali site ya basali boyete. Parce que tozali ya kopanza ne pai ne pai. Na Kinshasa ba pasi ya transport ezali ba ope baza kuna ba okokate oke ne pai ne pai. Biso pe ba tozali apeza pasi makambo échange ka ba numéro ya téléphone, ba adresse. Yango wana mbala oyo nzamba sungi biso. Toza na fondation oyo toyoko présenter bino lelo. Fondation Tokanissa, fondateur nango ezali JC Masamba. JC Masamba abandaki misala Yata, groupe Le Bon Samaritain, pasteur de la foi. Ulubi nini pona makambo wana. Na bino banyoso bozo occasion olanda biso na nzela Tokanissa, Fondation Tokanissa, nzambe apambola bino. Un grand merci na ndeko na ngai Jean-Paul Masamba nzambe apambola yo parce que vous avez toujours na kati ya nzambe na Jacques chapitre 1er na verset 27. Donc, de côté, peut-être aux là, tant aux sommes là-bas, on a vu shawarma, papa, maman, frères et sœurs. Tant aux sommes là, moi, on a nos sacs qui y a classe, tant aux sommes les cahiers, bois peu coudé dans la fenêtre, moi, les caronas, ça orphelin. Bois mis sur la balabala, na orphelinat, au moins orphelin, to orpheline, moi, zolé là, pour azangi baboti. Or, aux ans, beaucoup de finitions, tu vas s'attendre, tu vas baboti, non, va pas beaucoup. Mais le va faire. Na mama Moseka kuna na France ya groupe Maboke ulubi nini pona likambo wana mando ya bato biso bankolo groupe Maboke ba icône bana na biso orphelin totiki binote tala mwana na biso moku wa pamba orphelin de père et mère. Bon biso ba orphelin tozala bomoko tande mama na ngai toloba tozala moko tosangana tozana bomoko. Merci. Na les comédiens na biso les koni na biso ya munene Mangobo kuna na Hollande ulubi nini pona likambo wana. Na pesi bino nyonso to mbote bana RDC po nazali kosolola bino pona événement monene ekosalama le 17 décembre 2020 na Kinshasa. Bana nyonso tu oyo bayebiki biso batata na bango malgré baboti na bango bakufa bana ba artiste biso batata na bango totikali toza ko soutenir bango à 100% pe toza ko benga bango le 17 décembre 2020 baya tolia na bango elongo
biso nyonso baartiste tokosangana na bana wana mpona kolia kosepelisa bana na biso malgré batata na bango bakufi me biso baparent na bango totikali biso batata na bango totikali bazali bango moko te. Donc le 17 décembre 2020 bana nyonso tu wana baya tolia na bango esika moko tosepelisa bango bakado mpe kozala nyonso wana mpona kosepelisa bino e nazali toujours kozongela ke bozali bino moko te bozala batata na bino biso toza batata na bino. Le 17 décembre tokolia na bino elongo toza kosenga bandeko nyonso tu baartiste nyonso bata bonne volonté oyo balinga théâtre balingi cinéma basoutenir événement wana bobosana te le 17 décembre 2020. Merci. Groupe Nzoi Kimbatseke Kizengi kuna na Londres ulubi nini? Bacomédien, papa la visa, bakanisi visa. Batutokufela papa. Tolia la maman sika moko le 17 décembre. Papa sans souci, bakanisi visa. La bandeko na yo. Tolia la maman dina Noël. Tolia mama, tolia lokola banganga. Tolia mama, tolia lokola banganga. Pifi, yo kuna na États-Unis d'Amérique. Ulubi nini pona di kambo yo tukuzana na yango le 17? Nini, ejipe masamba, hazo sala na fondation, eto kanisa. Hazo kanisa trop. Ba comédien nyonso tu ya mokili. Oyo ba habakufa, oyo bazali. Il faut qu'on kanisa ka chaque fois. Et passer na yo. Le présent na yo. Et puis fifi. Et futur na yo. Il faut qu'on kanisa. Et le collège JP Massamba, la fondation Auto Kanisa. Ils ont Kanisaka, tout le monde, tous les comédiens et du monde entier. Et Bobo Fifiawa, et n'a qu'à États-Unis, et d'Amérique. Fondation Auto Kanisa, ils ont Kanisa. Et t'as rien de Sikoyo. Damage, pena, avec Baba. Orphelin, et tout ça on lia, et tout ça on mêle, veuve na bisopé, et na pemeni, et no nini, et fondation, Auto Kanisa, et canicité. Papa, je peux m'assamba, félicitations, merci, et na ma canicina yo, et ya to Kanisaka, la fondation, et to kaka, et Kanisa. Groupe Salongo Jamolayi kuna na France ulubi nini? C'est bana Congo mobimba o bazana diaspora na lenga na beta sete to bosanate biso artiste de par le monde comme na Kinshasa ti libanda ya Congo to kanaki to sunga ba orphelin ya ba artiste vraiment tozana message tozo senga to lobi to bosani bangote bana bandeko na biso ya ba artiste oyo batika biso na cadre ya association to Kanisa vraiment toza déterminé tolia elongo na bino tolia lipati elongo na bino yango to sengi na diaspora mobimba to sengi na bato nyo somité ya malamu sokoza na moi 1 euro na yo au Kanisa ba orphelin congolais. En tout cas, tout Kanisa ba orphelin congolais, tout me relier kana bango régulièrement chaque mois le rôle à resto du cœur et salama awa na Paris, na France. Yango bisope artiste to lobike na sanza oyo to relier elongo na bana ba orphelin ya Congo. Vraiment ceux qui moi l'écoute ezali ko bossa na ba orphelin congolais te
kotia loboko na poche 1 euro seulement et ko laisse ata batumisa tuna mboka na biso ya Congo. Merci na ba comédien nyonso, merci na ba artiste nyonso au monde entier. 1 euro peut sauver une vie au Congo. Merci bien pour les orphelins, nous sommes avec vous. Yokuna na Canada, groupe Chic Choc le Yenge. Jean-Claude Mungita, Baba Mungita. Pona di Kambu ya 17 décembre. Ulubi nini? Kokisami. Kokisami. Ngaite. Ngaite na sai na ngelo te. C'est vérité. No mois de décembre, événement saka moko. Événement saka moko. Bible ndé komi. Ngaite. Et ça y est, na 17. Babi nini? Hey! Babi, pour ma maman veuve, bon protéger bango. Pour ma tata veuve, bon kamba bango. Et pour ma orphelin, bon laisse bango, bon protéger bango, et bon funga bango. Bakele bakelas, bakola, et orphelin banani, orphelin tout ça dans les lots, et ça. Bon, tata bango va comédien. Donc on va sans souci. Et le ma maman va kala. On va très bien pour le Mickey de Katé. Donc on fallait va s'en belé. Ma comédie va tika. Bon moi ça qu'on sait qui ça battu. Et ça dit que Banzambe casse. Dans décembre, et puis ça ka moko. Et puis ça ka moko avec tout kanisa. Et kolia, koseka, kobina. Na bana ba comédie sika moko bozanga teko boni boye bana nsengo pe kozala moi c'est mon brico ko pe kozala koseka kobina avec tous les comédiens conseillers orphelins posez que baba na bango na kembango groupe Nzoi Kimbatseke Papa Lobe kuna na Londres. Ulubi nini pona di Kambuwana? Yeah, yes. Le 17 décembre, mon cher. Oui, ma comédie to na dîner spécial na bana bande ko na biso bakufa. To kuria na bango ya longo, to kumela na bango ya longo, to ko patazi. I'm telling you, mon cher. Brother, I'm telling you, le 17 décembre, qu'on a la ambiance à famille. Dîner spécial na banda na biso, oye bande qu'on a biso ba kufa ba tika biso to kozala bango elongo to kolia bango elongo. Nyoso wana la likanisa JP Masamba fondation to kanisa mose. Et quoi somo mose. Lotadi, minzoto wela. Opereti takinga, opereti milezi. Yung tuzalaki tatana milezi tangu zakuluba. Milezi ufutumuki. Ukumi chilengi. Mutatadi. Naginsasa kuna. Ulubi nini pwana makambu wana? Yango naza kuluba na yo mafumu. Le 17 décembre oyo. Tuza kuyamba bana ya baninga na biso banduku na biso oyo bakufa. Ba orphelin na bango oyo batika wana nde tuza kuyamba bango. Tukudia na bango kumela bisika moko. Yango naza kuyibisa binuke tumonana na mukolo wana. Le prince du rire. Arlette Zoua. Kuna na France. Ulubi nini mama? Boya ebele. Botunanga nini? Tozana événement kaka moko. Le 17 décembre. Eza événement moko oyo eko ningisa Kinshasa mobimba. Événement weza nini? Toko sepela na ba orphelin na biso. Bana oyo bandeko na biso bakenda batikela biso. Eza événement moko ya malamu ya fin de l'année oyo tokolia esika moko, tokomela esika moko na bana bandeko na biso bakenda. Pona kolakisa bana na biso bolingo ke malgré ba parents na bango bazate me biso tozali. Botala kaka ngai Arlette Zoua naza kotika Paris France
pona koya kaka uniquement pona événement wana. Quel bolingo. Pona kolakisa bolingo tozana ngo envers bana na biso. Ba se sentir teke baza abandonné. Tozana bango. Alors, ekozala animé, accompagné na fondation Tokanisa. Ya papa na biso JP Masamba. Oya zwali kanisi wana. Te papa oyo JP Masamba. Patikayo. Nzamba bakisera o lisusu ya mingi. Pona kozwali kanisi oyo. C'est pas donné à tout le monde. Papa JP Masamba zwali kanisi ya kosala fondation Tokanisa. Pona kosungana ngo ba orphelin, kosungana ngo batu nyonso to bazana ba problème. Alors, événement wana, événement moko ekozala inoubliable. Botaka neti ngaboye, nazo ta Paris, na minito, si na bongi si valise nanga, bakalate, atterrissage na mabele ya bakoko. Bien, à bientôt. Fondation Tokanisa, batikayo. Papa JP Masamba. Gawela. Opereti Takenga, opereti Milezi, opereti Kuyebana. Mafura. Kona di Kamboyo, yumtu sana kisaza. Ulubini. Lawa wa yolo wana beno lenkamoya le 17 décembre. Bando kona beso nyoso to sala kamo sala moko. Oyo bakende. Na mboka ya Nzambe, c'est-à-dire oyo bakufa. Toko sepela na bana na bango. Le 17. Oyo babenga na français bana yo ofele. Oyo bazaba ofele, bakufela batata, bakufela ba mama. Toko sepela na bango le 17 décembre. Oyo yuki mesasi oyo. Oyo yuki mesasi oyo. Ayibisa bana nyonso oyo yaba comédien. Daliboye. Biso nyonso na bana na biso tukukutana le 17 wana. Naza kutuna lisusu. Na jiklo. Ngadiadi angadios. Kuna na Londres. Ulubini ni pona di Kambuwana. Le 17 décembre. Le 17 décembre. Association Tokanisa. Et organisé. Dîner de Noël. Le repas de Noël. Biso ba comédien. Tokolia na bano yo bandeko na biso ba comédien ba kufa batika. Bana wana, orphelin wana, ba ulia na biso ba comédien. Esika moko biso nyonso tutokolia esika moko. Da bandeko na biso o bino boyebi ba kufa. Bana na bango ba ulia esika moko na ba comédien tout. Bonjour image. Merci. Bongo de Londres na Suisse. Ulubini ni pona le 17 décembre. Bandiko. Lulanda. Bonjour mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Je vous appelle dans un sujet très important. Venez mangeons avec les orphelins. Venez manger avec les orphelins. S'il vous plaît, venez manger avec les orphelins, c'est très important. Nazarias ko Bengali Petit Prince bato Liongo Toulouse Bazarias ko Yokozuna Ngalima Bazarias ko Talantina Ngalima Bo komisaria to damsone na bazanfisi ya ba ofela la misère divise et au salakia ko bienvenue ba idezo ya Boiri Michel Gunther Sukambundo. Donc merci Sylvie Mampata na Motoliongo na Ngalima JP Masamba na bato Toulouse ya Tokanisa Alenzambe ya Baloteli Bisobe Bo komisaria to damsone to binadama to Bayer Dominique na Bangolo bazanfisi ya ba ofela la misère divise et au salakia ko Gunther Sukambundo Motoliongo na Bisobe JP Masamba. Merci Sylvie na Yologwa. Zulubi, le 17 décembre 2020, place où Yubazu wana na gesasa, bana bofere nyonso, biso nyonso kuya wana, biso nyonso tukusangana wana, po todia na bana na biso, ndengi Bible lubi na biso, lusunga barofele, lusunga na batu nyonso yubazangi, ikuzala di pambu di munene, oyo nyonso ya muni akoki kupesa mwa iloko moko ya mukepa na kusunga barofele kwana, tufungude bino maboko yango wana bandiko lubusana te
ndenge na lubaka na mbuka na biso lu valoriser ba artiste na bino obusanaka te tusali mingi na mbuka wana tusali mingi groupe nzoi koko dia nzombo yo mutu bandaki kuluba internationale koko dia nzombo kialunda makoyo koko zembla komunombala ndio teteba ulubi nini pona likambo wana luya le 17 décembre 2020 na salo ya munene yo ya kisasa wana bana ya borfelin oyo nyonso bakomedi nyonso ya biso bakufa batika fondation tokanisa oyo ya JP Masamba organize bana ya borfelin wana oyo bakomedi bakufa batika biso nyonso tukusangana mukolo wana na kati ya sale wana oyo mukeye kumonana tukudia oyo mukeye kumonana oyo ya kumela tukumela bana ya borfelin oyo baninga na biso bakomedi bakende batika biso na bango tukukuta na mukolo wana le 17 décembre 2020 na sali wana na Kinshasa bandiku ai kuzali sengo ngai koko dia nzomu na kuzanga te na kuzala wana bandiku na kuzala wana tangu bakutuna nga papa kumbula yo nani na kuhisa bango kumbuna ngai internationale koko dia nzombo kialunda makoyo komuno mbala dia tetaba ndengi tuzali boyi na ba comédie nyonso oyo nyonso bayuki makambo lulubi nini à vous la parole. Oui, les artistes c'est Rokani surtout. Cette fois-ci, mais Tokanisa, coordonné par JP Masamba Yokani, en complicité na Dr Songabaou. Le 17 décembre, Baoufelen Nyonso, il y a des comédiens. Ensemble les 17 ensemble. Au Kabula Kwanga place, Moko Fufu place, Moko Dendon, et au Zangati. Bon, so yo zanga dendo ba ita ya ruita ba babulia na moto pa Thompson na kufa miso kufungwama na kwanga to tafu na place moko sabiso tout na ba orphelin tous les enfants o ya ba comédien ba tata na mama kufa bana sans souci vient de donga fura e bale mondial mama monzele bana ba comédien tout to kukuta na le 17 décembre mangement place moko tout le monde so yo okufilete vanda na yo ba kufile biso batokufile batata borfele biso de kodama ensemble mama yo solia ore dikaibo telema debu ozolia ina kwanga to tala le 17 décembre comme yo boy ngape na boy allez tout le monde je ne mourrai pas te mingi na bandeko na ngai nyonso oyo bakoka message oyo nazopesa na moma oyo na yambo na kobanda na bravo président JP Masamba na makanisi kitoko oyo nzamba lola atekati na yo na événement oyo munene oza ko préparer pour na mokola le 17 décembre eza azarte nzamba lola kanisela yo le 17 décembre biso nyonso ba comédien na ba comédien tokolia ensemble na bana bandeko na biso ba comédien na ba comédienne oyo batika ba orphelin na ba orpheline le 17 décembre tozana événement moko oyo kosalema na kati ya Congo Kinshasa kolia ensemble na bana bandeko na biso bandeko nyonso mususu pe oyo bototikali 1 franc na nga 1 euro na yo 1 dollar na yo 1 centime na yo soki tokokanisa kopesa yango président JP Masamba pour l'événement ya le 17 décembre nzamba lola kotika biso te. Merci, bye. Association Tokanisa, il y a président JP Masamba, a bénéficié tout le monde le 15 décembre à Oulianaba orphelin. Alors pour Oulianaba orphelin, il faut soutien. Moi quelque chose pour la Tokanisa, Bandemaso Bakufa, Batika Bana, Nabasi, orphelin de peur, orpheline. Ma veuve, hier, le 15 décembre, à Koudiana Bango. Donc, tout soutenir, les candidates au JP Masamba Zui, ils ont été malades. Nzambe, ouais, on peut s'amuquer, Nzamba au Baxlé à Ibélé. Tous les là-bas, Bana Bisso, Bande Koubati. Comédien, et l'autre oyo, les candidates oyo, ils ont les candidates moko qui, toko, to négligé en beauté.
tosala sensibilisation makasi mpona nini po toyeba kolonga yango po omoni tobungana mpe tokoma kaka oyo na mutu na ye oyo na intel oyo te totika biloko wana tozonga penza ndenge tozalaka ata oye kotala ngai te bongo na nzela so tokundani esengo ekozala ndenge nini